Bolingo, 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 papa. Bolingo ezayo, amour ezayo, mapendo ezayo. Oh. Bolingo, 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 lolango ndeyo, jinanga ndeyo, love ezayo, zola ndeyo, bolingo nangao. Bolingo, bolingo ya moti, bolingo, bolingo ya mabanzo, bolingo esalangai, bolingo ekomisa ngai moto, bolingo, bolingo, bolingo na yo. Azalite, oyo alongola soni na ngai, azalite, oyo apesa ngai kimia na vie, azalite, oyo apesaka ngai esengo, azalite, azalite o mapendo. Parce que au quoi se confier na mutu mususu a détruire vie femme oya ya ki l'église ayena ba problème papa. Femme oya ya ki te pour passer na ye ayena ba problème. On ne sait jamais où la famille ba problème ni etungisi peut-être des années abandé ko espérer que ndé na omoni la pasteur on a soué na kenza mbosa la quelque chose aye comme il va abuser na ye parce que ba kangi pe bango tété lo bateko oyebi combien de femmes ba pasteur ba sala makamwara na kanisi ke ça ba lobi ke ya lingaka basi ba femme mususu eza ba pratique na bango mobili ba kotati miso eza ba ndako na bango nganga kotanda kuna yanga ba obligé ba femme mariée. Parce qu'il y a une repentance, même il y a des occultistes, il y a des filles vierges, il y a des femmes mariées, surtout des femmes mariées. Il y a même l'occultisme, des femmes mariées. C'est parce que les femmes mariées, qui toujours c'est dans Zambie, bozo c'est dans Zambie, yo moko uta ko na bilili, OK pasteur moya munene ba respectera ma kaskuna vraiment na Katanga. Na Katanga na wena mbashi wa c'est respectera ma kasi pasteur moya renommé ayebani église munene ala na ba église ba Céline akomatina niveau que abima na une femme mariée. Katanga balobi ke pasteur wana musala na sango na déjà panzana roto abimaka na ba femme mariée. Réaction dans les années tant on a eu vidéo en vidéo wana max na kanisa ki na kanisa penza ke bandeko ba Holanda biso avant na lobela yango il faut to meka ko lobela pe bandeko o bazolo baki quand on dénonce tozo combattre l'église corps de Christ to dénoncer les kamongo et salami non bozo combattre musala nzambe tozo combattre musala nzambe mais tous on a besoin que du fait que Satan a latissé ba agent na ba doge ba comme ba pasteur ba bishop ba prophète. Parce que bana nzambe faut bazala quand même la connaissance ya biloko parce que après avoir qu'on un pasteur on a moi si abatu surtout que après procès judiciaire makamno sonné aussi là surtout zongi kuna 2 semaines après tout coup ta église on a batu baza ba obondela c'est vous dire que batona ba comprendre l'autre. Shalom, 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 Dieu nous dans le Seigneur. Merci na bien tout. Bozo la na biso de partout qui est nzamalo là à mon abino bien nous dans le Seigneur. Un grand merci. Na ba onion tout parce que na émission là je vois les pasteurs et fils amis ici la bouche autorisée de l'Éternel nanga maziri na filomo ko ya motema bivin c'est de hombo. Depuis l'on obtient la maman Gisèle Lokelo motema papa Emmanuel na Boston les frères papi Congolais na Tob de la toujours sorti l'album qui sera sauvé. Merci na maman mami mo motema papa Blaise bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya robakenza maboto ko ati lelo to ya minan to na masolo. Excusez-moi mimi ya kosona émission lelo bien aimé dans les sembino moko boko yoka makamizo s'est passé koto bamso ba benga yozo combattre église corps de Christ. Non, j'ai fait que mon travail bien aimé d'étude Solomo au salama. Je crois même que bandeko bamoni bilili OK il y a un grand pasteur qui a dans Bumba Shikuna ne bakangi na une femme mariée bien aimé dans le Seigneur. Oh Roger Bakaloba makamabo to dénonçant vraiment tata binomo sina binono sto bozola na boza toujours connecté le meilleur site nabino la voix céleste Nzela Yadola. Merci beaucoup. Shalom prophète Marcus. Shalom pour Palvin. Bonne santé. Bonne santé Zamalamu. Zambia pambola bandeko so bazolanda biso partout dans le monde. Zambia pambola ba bandeko ba pesa matoi na la voix céleste.
Hier soir pambola bino biso toza malamu ndenge na lobaka toujours. Si tu demandes à Noé comment est le corbeau, Noé c'est un mauvais oiseau. Mais si tu demandes à Eli comment est le corbeau, il est kaza ndeke moko très social. C'est pour dire que nous sommes toujours dans mon kilia wa atako batu. Bako telema, balu baka mabena yo nzamba hotelema sape ba Eli. O ba mona quand même bolamu na yo yango corbeau azana deux couleurs. Noir na pembe. Donc nazo encourager bande konyo so papa ba baby sanga réputation ba lumba boye pona nga ya wana na linga sute ko sambela ko kende église lukanzambe parce que vous avez toujours na des couleurs. Ils ont couleur moko nzamba réserva pour na ko effacer mabena yo yango ko felenga no ne kolosu nzamba lula pambo l'église. Merci beaucoup l'homme de Dieu prophète Marquis Efata. Bande bazo la na biso papa to komi wa bozo mi biso wat na musala na nzambo ke tozo sa ila nzambe bozo sa ila nzambe yo moko uta ko la na bilili OK pasteur moya munene ba respectera e makasi kuna vraiment na Katanga na Lubumbashi ouais respectera e makasi pasteur moya renommé ayebani église a munene ala na ba église ba Céline akomatina niveau que abima na une femme mariée mobali nae ayeko kanga akangi ba photo bona bodon balobi ke bande musu kuna na Katanga balobi ke pasteur wana musala na sango na déjà panza na roto abima kana ba femme mariée réaction na ezane tant mona ba vidéo en bidili wana max na kanisa ki na kanisa penza ke bande ko balanda biso avant na lobela yango il faut to meka ko lobela pe bande ko o bazolo baki quand on dénonce toujours combattre l'église corps de Christ to dénoncer les kamobo salami non bozo combattre musala nzambe tozo combattre musala nzambe mais tous on a besoin que du fait que Satan a latissé ba gens na ba toge ba comme ba pasteur ba bishop ba prophète parce que bana na nzambe faut bazala quand même na connaissance ya biloko parce que après avoir qu'on a pasteur on a moisi abatu surtout que après procès judiciaire makamno sonné aussi là surtout zongi kuna 2 semaines après tout kuta l'église on a batu baza ba obondela c'est vous dire que batona ba comprendre l'autre parce que à travers même ba émission à travers notre façon de dénoncer ya on la ki sabatu lo lenge ni ba ko comprendre ba église banzela pe bandako bango bazokota ko bondela le lingue va nous permettre ba o bazana na mulili ba koma quand même prudent mais na la lo babandiko o ba lobela ka ki biso to combattre l'église corps du Christ parce que to dénoncer ba faux pratique et ça le lingue ba ko kanzate peut-être yo posana ba pratique ma bé bon pour na yo to bebisa musala na yo mais na ko rappeler que nous avons besoin qu'on met kotia lumière na kata musala nzambe ba nzamba yeba quand même base la quand même na ba repère par rapport aux écritures ya ba homme de Dieu nganga homme de Dieu ou bazan occultisme parce que na ebisa ki a une émission moko que moko ya ba signe ya ba homme de Dieu ou ba kota na mulili ezaka penza impudicité ezaka penza impudicité so kutia pas homme de Dieu bolandela pena état d'âme na ebi so kaza muto ami kota te état d'âme ezaka kopola so kuti yango en tout cas faut faire très attention impudicité et pourquoi que Moussa Nzambe wana o monde netiye totali ba image tant batu ba olobaki et ça le lenge na ya kala donc c'est pour dire que ba ebaki déjà qui attendra ba femme mariée alors femme mariée wana a collaboré ki na mobali na ye abisi mobali na ye que voilà pasteur olinga salanga bon ndima bengise na ndako kosa yinga na zati parce que événement na nyoso ba filmer na kati ya ndako ya mobali tinya azolinga moi ça zo betela mobali moi ça zo expliquer on va pas mais za basi nyoso te baza tinya esko mobali ko bano bengise na ndako ça plan na ba na mobali là ba préparango très bien ba yiko kuta ina kilote ba filmer ba ndeko batali ba image eza solo yango na bisaka bana na nzambe que toza na posa toujours au nzambe ezate parce que biloko otango esalama yo follow ba place ozatenga na kosambela sute l'église non na mboka yo zawana na ville yo zawana ba pasteur a malamba azali mais moko ya ba miroir to ya ba caméra oyo ko utiliser pour kinde ko luka pasteur wana c'est la prière bondela nzambe a convaincre bondela nzamba talisa yo nanyo lingo kutana naye parce que na lobaka wa émission même ngai pe ezana ba homme de Dieu oyo na mboka oyo na lula bango pe maintenant na bondeli na kinde kutana nzamba bekisinga abisinga ko mekate ezana ba oyo na lula ka pe bango na bi ah nzamba zo saela epe bon nga pe nzamba saela nga me nazala pe pembe na ye sala nga bien maintenant nazo bondela nkolo azo la kisanga ki ko mekate
na mona na vision na okende kuta na homme de Dieu moko na traverser goudron yé de l'autre côté moi de l'autre côté na okatisa goudron ba tutinga na mutuka et directement Nzambe bisinga ke yona eboza na ngambu différent ya za de gauche oza de droite beaucoup kutana te na kinaka oko sala ngote o sepeli même na homme de Dieu moko boye même nga olanda nga pourquoi marquis na sepela ka ngo pesa nga requête na landelo na prière bonde là ce Saint-Esprit convaincre yote otiki na yo parce que oko se confier na mutu mususu a détruire vie femme oya ya ki église ayena ba problème papa femme oya ya ki te pour basaka na ye ayena ba problème. On ne sait jamais où la famille ba problème ni etungisi peut-être des années abandé ko espérer que ndé na omoni la pasteur on a soué na kenza mbosa la quelque chose aye comme il va abuser na ye parce que ba kangi pe bango tété lo bateko oyebi combien de femmes ba pasteur ba sala makambwara awa ba benga ki ba sala droit de réponse d'émission on a sala qui par rapport à pasteur mo na mboka mo boya Israël mais ba frère nyoso baza kuna ba benga ba bisanga ce que tu dis est vrai biso tozalaka awa to di pasteur wana mais batu baza awa o baza ba fils na ye ba telema pour ba intervenir ba sala na ba droit de réponse à makamoro boye o ba okindele li felo et nous devons toujours dénoncer cela ndo moni tant toujours dénoncer ngote en plein na ngozo mata et na yebisa ki bande ko belé même ba olanda biso na yo partout dans le monde que maintenant il est temps bande ko mosusu aussi ba comprendre ba sala berero na ba tout bela parce que quand vous sortez avec un homme de Dieu qui est sacré oyo aza sacré oyo d'abord aza père spirituellement oyo azotali so musala ensemble on maudire vina yo yango moni belé après avoir pasteur ko sakana ba vina bango beba vina bango beba ko zape muto tout bela peut-être olanda nga yo pe pasteur moko boui a sakana na yo sorti yo pour ça pasteur moko boui po ba ope ba ko ça ba pasteur bazalaka ba deli la pe bazalaka ba pesi ka mission que pasteur wana ninga zo mata wana bamba inasi donc on a bandi ko bengo na ba téléphone pasteur landela na prière pasteur ko boko ça ba sija ko bengo na ba air moko boui ko ndimate ke muto azobe nga pour la prière et quand on n'a pas cette connaissance ya ba bloko na nyoso ko chola facilement voilà pourquoi nous devons toujours prier. Et pourquoi que le pasteur qui ont moi si une femme mariée nakanisi que ça va que ya lingaka basi ba femme mariée mususu eza ba pratique na bango mobili ba kotati miso eza ba ndako na bango nganga kotanda kuna yanga ba obligé ba femme mariée parce que biloko on a kata ba repentance même ya ba occultiste to kango nga ba obligé nga ba fille vierge nga ba obligé nga ba femme mariée surtout ba femme mariée obi pona nini ba obligé nga bango même l'occultisme ba femme mariée c'est parce que femme mariée d'après les Écritures d'abord Aza d'abord comme la Bible dit les deux deviendront une seule chair donc Aza d'abord nous autres monde mobile c'est pour dire que femme mariée Aza na une partie na kati na ye ya vie où ils a été mais ya mobali na ye donc bako récupérer étoile ya mobali bako détruire vie ya mobali à travers la femme. Donc dans le monde du occultisme bah que tant aux juifs femmes mariées c'est pour dire aux juifs pe vie à mobali na ye ya ngomoni mibale belé lo bazo souffrir pour nani moi c'est tricha. Or à tricher na mutu moko zena misala mabe benda bango étoile à récupérer vie na bango vie beba. Ah bon? Oui, parce que ça bande ko belé ba olanda ngano pendant que tout ça l'émission moi si n'avait pas tricher yebi mais oh kangaka mutema. Kangaka mutema. Yeso ya kangaka mutema. Parce que na niveau bon faut parce que baka bona ceux qui yebi que moi si na beta mabe à tricher avec pasteur wana aketi ko bimana une femme mariée. Déjà na moment que moi si azobima déjà na mobali mususu. Mais vie à mobile na vie à bani za déjà en danger. Na kawana na ebisaka yo wana za bakamo ko boy obiso to bengaka vraiment diagnostic. Na kawana to sala penza o eza prophétie donc to kenda ko dela ya prophétie ko sala vraiment diagnostic ya ko yeba penza eloko yuti wapi. So que c'est erreur mobile so wana moteur monena alimbisi mwasi. Mais so eza biloko mwasi o sala consciemment. Il y a keza vie na ye. Mais olingo kufa pourquoi? Même moi si olinga pourquoi okufa mobali mo bouya ki ndaka sala ba pagaille ba désordre libanda melo maladie okufa pour na pourquoi yango moni déjà du fait que la Bible dit les deux deviendront une seule chair na monde wana mulili ba yebi ke soki moi si ya mutu ba récupérer via mobali wana donc yango moni pasteur na côté na ye azo pentaka ba femme mariée donc ana secret moko wana peut-être ya mulili. Je pense pas que cause à la cas d'un sentiment pour azana ba jeune sœur azana ba protocole ana ba intercesseur so ezaka ki ndumba fala ko yatana ba baza célibataire mais aller plus loin tina ba femme mariée na ndaku ya batu pasteur ni belé église to moni wana faut mona ke wana za niveau mususu wana za ba recommandation diabolique parce que mobile ya moi ça le bito yeba na verso ya mobile ezani mobile ya moi si
Bon, bandeko ba na ba vidéo ba comprendre surtout ba ba ko Swahili parce que côté musu ba lobi na lingala côté musu ba lenda nga o ba tindelinga o nga la landi eza vraiment tout Swahili. Nakanisi que mobile ya lobi wa ko loba regretter mais il n'a pas encore dit un mot pour la femme naïe parce que a regretté na comportement ya pasteur. Il y a pasteur a regretté na comportement moi cité parce que même quand on filmait tu as la vidéo on a pas filmé ba tu vas filmer pour mobile za yemo côté bazana ba tu vas filmer ba tout na moi si tu filmer pe yo au moins que c'est l'homme boyé parce que du fait quand quelqu'un ça là haut ba coopérer na moi si bengi ça est tout filmé c'est madame et l'homme de Dieu net que mobile il y a moi si victime quoi est-ce que vous êtes sûr que bah il y a pas que ba coopérer qui na moi si ne to ba surprendre bon te ba surprendre bangoté ça vraiment je suis sûr quand la ka ba réaction na ba bato ba filmer ba surprendre bangoté wana vraiment c'est l'homme ba préparer qui on ba exposer pasteur moi si na mobile ouais tellement que pas pourquoi pas préparer pelo oui mais bon ko bébé ça il mange musala nzambe mutasa la bluko ninga na bino bobenge musala nzambe basi ya bato wana musala nzambe kasi yango mona ebisi papa ya pasteur wana za marié pasteur wana marié yango na ebisa ka bana na nzambe bo pousser bato alvin fabala papa tala na bible wazana loba na bible pour ngana linga sona loba na loba na bible na moni deux personnes ba tenter bango na ko koisa mana kindumba mais célibataire akoisa mite mais marié akoyi na bible donc bato bakanza ko ndira soko bali et sauver o soko za kindumba mutu soko za ndumba ata bo bali si ya ko za ndumba na lobela no ya bible to moni Joseph nandaka Potiphar moi si a Potiphar ya coucher na Joseph andimate abunda sala nyoso ti dernier jour Joseph atikela ye lamba pour moi nombali wana zaki na bilamba moko ya pouvoir ko sakana te bande kone balongole lamba moi si a Potiphar atikala ne lamba tanga bima na prison balati sa ye lamba mususu atika même musalo to bandi oyo ya ne oyo nzambe na lola lati sa batu musu bilamba ya sika longola bango bilamba ya famille balati sa ye troisième elamba o ekata makamo mais célibataire a boya kokuya Joseph mais David marié likolo andako atala kaka mwasi abatu na douche bakaliki le changer ake pli lo azui mwasi wana boti na ya bomina mobali wana kolo mwasi wana marié David marié Joseph célibataire akoya ka papa eza problème ya vie ya mutu eza te que non te soka balinda Joseph nani Joseph est-ce que Joseph akoya na mwasi Potiphar akoya te on marié ni akoya David homme marié que tu n'as pas si bila akoya David akoya mais Joseph a sauvé David akoya mais Joseph a sauvé Joseph kutu to kolo baké ye fala ka koya parce que elle montre ko comprendre bon asape na moi cité pour ça nzoto deuxième moment as esclave muto luka ya za patron na ye fala ka ta koya pour azo kata ya kolia azo moi ba privilège et pas Potiphar il n'a pas fait ça célibataire David qu'on a mbongo ça dana basi marié déjà de plusieurs femmes na douche kaka mona kaka le mopende ya besheba na douche papa koyi maman vous comprenez parce que yo nando vous comprenez ya yo mobile à David nando mone makama prophète Ephrata et kosuka ndeni mobile bien sûr que ba rolong église bona boye nakanisi est-ce que ba rozalaka bien na moi si te mobile ba rozala bien parce que si c'était quelque chose préparé ba rozala bien parce que la femme aussi a sali quelque chose bon ko dénoncer que bali ba bimananga ba détruinga et pas mobile na j'encourage j'encourage ça c'est pas toutes les femmes c'est pas toutes les femmes papa nangai ça basi mususu otambola dana impudicité na ya ata so basimbi na lipeke pas chef na musala akoyi ayepe na ndako ye même na bureau so ki chef moko asimbi akoyi c'est pas toutes les femmes mais une femme mariée je commence à entendre par rapport na ndema kama ezo kindele ndenge ba publier ba image bon exemple abete ke baselelo moya mabe pasteur ko porter bango plainte que ba BBC mange na ye yende faut pas porter plainte parce que Bible zolo ba kenil ne sépare ce que Dieu a joint déjà ça infraction biblique ake panza libala onza mbasangisi yami balé infraction na ye impudicité yé pas à marié adultère 2 azada na des infractions bibliques direction na 3 papa 3 c'est un homme sacré un homme de Dieu a profané temple ya Nzambe musalo yazo salaka ce que tu as dans l'état bakangi esusu plus beaucoup des infractions oya makasi bino moni infraction ka pour ba filmer moi c'est andumba na bible ba filmer ba benga moi c'est andumba ba filmer papa
yango kombone ya ngwana lisolo kota na Bible ba film papa kasi lisolo kota na Bible c'est pour dire que ba yane na public ba biba yena na public na miso ba papa ezana ba mabe mususu bo memi na public muta se corriger net na bisa kyo na mama kamba chatumba ya biloko mususu ba lobaka ya obata matebo ina ngona public bo lobi yango muto se corriger. On comprend? Il y a des choses comme ça. Ba yena mo sa ndumba na public ba tuni Yesu Moïse aloba yena biso to ko bamba mabanga pe to ko boma basi ya boy. Jésus-Christ yo lobini. Ezaki na public. Même David tanga zo mwasi ya batu. Est-ce que David a déclaré na Bible nga nazaru wa mobimba na sunga Israël boko koma lisolo wana teke nga na bimana mwasi ya batu. Non, ba komi yango et enseigner ba publier yango pe po enseigner batu mususu et permettre ba pasteur musu bazana nzela wana en tout cas bo se repentir. Parce que est commis trop. Papa, ce que bando bazola na biso concernant ba bilili otomoni ba makambo pasteur un grand pasteur kuna na Qatar ba makambo asali elo nini concerne ko pesa na ba femme mariée na ba homme de Dieu peke bazana bizali ya obima na basi et troisièmement na église na bandi batike ba continuer ka ko ken église to balo na église wana. Non, peut ça conseil vraiment question sur ko tuninga ya trop piège na répondre en gros avec beaucoup de sagesse na kanisi ke pona bandeko o babondela na église wana parce que na Lubumbashi pe bato babenganga na zobondela na bandeko belé na Lubumbashi balandanga na la voix céleste nzamba pambola bango ba o balandi émission oyo na kanisi que église bisika likamba bo salami eza église moko oyo Saint-Esprit ndé à répondre bino ponga e frata naza na bâton ya jugement te ya kobeta likolo awa pona kolobake soit kobeta to kolobake ngai te ngana pesi bino conseil bobondela nzambe avant ya kokota na église moko songolo avant ya kopesa mosala nzambe moko confiance abanda ko veiller likolo ya âme na yo d'après la parole de Dieu. Vraiment c'est un conseil que je pouvais donner. Nzambe apambola bino ko sambela kuna lisusu to ko sambela kuna te et dépendre na yo moto yebi qu'est-ce qui c'est moto yo yebi que je peux chercher Dieu nzamba lo belanga parce que si photo yo kaka ya bato faut faire très attention. Voilà pourquoi na ko pesa avis na ngate soki bato bazonga kuna toté mais na ko senga na bato ba bondela nzambe alakisa bango neti ba o bazo bondela kuna parce que c'est une grande église église à monene et ça vraiment église à monene. Je regardais des images vraiment église à monene. Nzambe a pambola bandeko balandi sur Lubumbashi partout dans le monde aussi. Merci l'homme de Dieu. Je crois que du soir on te prochainement au Etikavana na Tukiota il y a Maté à Bando Bando. Nzambe alola pambola bino le Dieu des impossibles, le Dieu de ma vocation. Nzambe oya batela kayo oya zobomba yo bisikozo landangai. Yo oyo bundi bitumbe belé makambezo simbate ozokutana na ba difficulté moko oyo yeba ko comprendre te butu ya lelo tongo ya lelo par rapport à moko landinga nazo rappeler que nazo sala prière moko extrêmement dangereux pour la vie na yo et prière nazo sala lelo eza prière moko est concerné kaka yo muto zolandangai prière nazo sala lelo est concerné yo muto za na mbete hôpital yo muto ozomona que rien ne marche espoir na yo ebungi okomi kolela okomi kotambola na maya misu ozoloba ki na suki yo moto ozoloba ko suki yo moto ozotala âge na yo otala vie ozo vivre ozoloba non nzambe face à quelque chose nzamba osalo quelque chose une mission ya tongo ya lelo oyo nzambe a permettre ki yo Olanda bien aimé dans le Seigneur musala oyo ezali 21 jours bien aimé dans le Seigneur musala oyo bandi lelo eza deuxième jour pona bandi ko nso balanda ki biso to bandi ko nso balanda ka biso na lobaka boye eza na condition moko te po babondela pona yo parce que il y a des choses oyo et comme il a rappelé biso basala nzambe na matoyi condition ezate condition moko na opesa yo oyeba yango eza que si tu as des problèmes oyo lelisa yo zana besoin ya soutien ya koyoka intercession et bondela pona yo ozozo ba directive tinda requête na yo na nzela WhatsApp na numéro à prophète oyo ezali kulu ce qui peut Saint-Esprit convaincre yo te oko bénéficier na parole ovandi na opé kimia au lieu peut-être au sumuka condition moko yangwana eza otinda requête na yo et ozala pena moi suivi likolo ya requête na yo enfin et ko permettre pe bateau balala kalibanda bien aimé dans le Seigneur pendant que bateau babenga biso pendant que bateau balobara n'importe quoi et ça la rappelle moi souci na mawa parce que eza na bana oyo bakima banda kuna bango kala
depuis prophète Marquis aza prophète, depuis kaza visionnaire et ensemblé sur ta parole, nazana bana o ba mona lisusu ba chambre na bambetu na bangote, balala kana mabele na église, butu moyi kobondi la pona batu. Et bien aimé dans le Seigneur, sans pour autant baibisa mutu moko tinde la biso $5 pour tout la ki li banda to me la café. Mais ba bondi laka. Et yango na kosenga na yo bien aimé dans le Seigneur. Vous en avez besoin de soutien à prière, vous en avez besoin de délivrance. Mi pesa na Nzambe. Telema na kati ya losambo. Toza na thème au tozolo bela pendant 21 jours au Isali. Destruction des héritages diaboliques. Tozo buka pe tozo détruire ba héritage diabolique. Bien aimé dans le Seigneur, na lingina fongo la Bible. Héritage ezali loko o ba tikeli mutu contre volonté na yi. Avant de héritage, toujours la destruction. Destruction, ezali ko bebisa eloko moko boye, on ne peut que détruire quelque chose qui a été construit. C'est pour dire que ezana babiloko oyo si e bongi sama si e tongama oyo biso toyaka kokuta. Yango moni na Jean chapitre 9, baye koli batuni Jésus-Christ Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle. Parce que la Bible dit azalaki avec les dénaissances. C'est pour dire qu'il y a des problèmes. Il y a déjà quelque chose qui a été établi, construit, posé. Et toujours le destruction. Donc on peut que détruire quelque chose qui a été déjà fondé, qui a été déjà construit. Et quand on va détruire quelque chose qui a été construit, il faut d'abord savoir qui avait construit ça. Et tant que tu yango, il faut que tu aies une forme ni na raison ni tu utiliser ni pour na kubuka yango. Parce que le peut-être pendant que l'andanga olobake oui na bondeli mingi, j'ai fait des offrandes na sala ba sacrifice ba prière na lembi na mon appel ko esimba te de komo abenga bisinga pasteur na le ni maté na onza mapambola mais j'ai dit que nzamba zalakate selon ye abinzamba zalakate pour ngama na mono so nzamba zalaka ko yo kilanga mawa na za na 30 ans mais 30 ans on a nango. Ils ont 30 ans moko ya bandana yebaki naza mwana mwasi na lela kaka. Est-ce que nzamba zalaka? Et pourtant na sala kanyoso au Bible ezosenga. Bien aimé dans le Seigneur, au cause alozo sala nyoso yozo kanza ko sala nyoso nzoka na makamsuna no salite. Peut-être après problème na yo solution luka o luka yango par rapport ya problème na yo te, il faut bala kisa yo que par rapport ya problème na yo, talelo ko fo sala. On ne peut que détruire quelque chose qui a été construit. Destruction des héritages diaboliques. Héritage eze loko batikeli mutu contre volonté na ye. Eze loko batikeli mutu ya que papa na bino akokufa déjà na la mairie na testament na ye akoma déjà que nazana bana 5 junior papi Francis Marlène bozawana na kati. Maintenant tango azokufa contre volonté na bino kombo na bino se retrouver dans la fiche parcellaire. C'est pour dire que quand on va diviser ou on va partager l'héritage, vous avez les droits ya kozwango. Voilà pourquoi aujourd'hui contre volonté na yo tu te retrouves na maladie ya famille, na vie moko ya famille, na vie moko maman na bino atika, na vie moko papa na bino vivaki, na vie moko izana et pas banoko na yo. Il y a un système de vie dans votre famille. Na kati ya vie ya bana na yo, na kati ya vie ya mobile na yo, na kati ya vie ya mwasi na yo. Et bien aimé délivrance yi. 21 jours les belé. Ce qui 21 jours esili yo tatoli tenga na kokamo. Parce que bisiko zo landanga na zo rappeler que na kati ya système de vie to kuti batu. Ah Seigneur. Et monsieur Rolanda oyo na robosa na te vraiment. Rolanda na ndeko ya biki na sida. On comprendre que azo expliquer bien que maman nanga abanda kobela kokonda ti bambongo ebimi après ba ko découvrir qu'ils a sida. Ba memie l'hôpital balandela mukebo akufi. Yetanga kotika kalibala malade bandi kokonda ti tango ba ke l'hôpital ba bise kazana sida akimis ko mobile na ye. Abandi ko ba délivrance ba sokolier ba pakolier ba huile ba lekisier ba melisie na ba huile d'onction na nzoto. Tango ayepa na biso to melisaka huile d'onction te to pelisaka pe bougie te. To belela qui le nom qui est au-dessus de tous les noms, le Dieu des impossibles. Jésus-Christ de Nazareth. Atatoli miracle. Atatoli miracle. Et bien aimé, atatoli miracle, il y a hôpital mon côté, il y a hôpital ebelé. Oyo bazui babake ba sali examen. Ba sali examen négatif, ba sali examen négatif, ba sali examen négatif. Ba comparer na examen liboso. Ezaki maya misu. Nzambe de ya ba impossible à côté kayote. Butu boy na koya nesika oyo j'étais présente les dieux des impossibles parce que ngamoko
Nako lo ba nyonso eza témoignage na ngate. Pour combien de maladies oye bunga na nzoto minga ngaba lo ba foka ka ba opérer soki to kokufa. Soki kuto conduire ndo kufi. Je suis chaque jour au volant. Bien aimé dans le Seigneur, nzambe ya ba impossible à kotika yote. Héritage ezanini na lingala babenga kayango libula. Eze loko batikeli mutu contre volonté na ye pona nini parce que azoko appartenir na parent moko. Azana makila moko. Et loko oye sala kake mutu a hérité quelque chose de par son père, c'est d'abord le sang. Parce que au monde a même temps bazo ba identité à moi naté, ba kinara même na ba ADN pour ba vérifier si réellement les sang qu'il a est papa wana. Et à partir de là ce qui est a hérité. Mais attention, ils appellent na batu o ba hérita ba bozui, o ezala ki ya ba parent na bangote. Dans le sens où abotama ki na ndako moko boya bokwa mikuna, alors papa wana kolisi atie pe kombo na ye na kati ya liste ya bana na ye, mokola kufi ba pesi ye pe ndambo héritage. Donc c'est pour dire que ça ba ndeko mso ola ndanga papa kufaka papa leki na bino abokola yo atangisa yo mena kindoki na yo enregistra pe yo kuna lelo vi na yo eza bloqué lokola bana papa leki na bino. Eza pe na mususu afanda ke pa mama kulutu na bino yete mutabota yo abokola yo olia biloko ndoki wana yebaka na yo te. Ici je ne dis pas que vous allez grand envers ye asunga yo zala reconnaissant, mais je parle des héritages. Ah parce que ba chrétien to ba koma ko landanga na komisko ko comprendre que ça na batu musu ya vandi aluka ka côté moko boyo lo ba il kamo ya jusqu'au boko ko mutasunga yo eda jusqu'au saboter wana mate ya nini pasteur ya bosen ki ngana lo be l'héritage. Ici je ne dis pas que vous allez nga à travers batu basunga yo. Je donne l'exemple. Donc au cause lo bota me pas mama leki mama kuluto boko ma pardon a eda yo mais oza mwana na ye direct. Mais de par la vie que tu as fait dans cette maison, comme sa fille, comme son frère, comme son enfant, son fils, ont hérité. Blocage na vie abana na ye ekité pa na yo. Blocage na kata de bota wana ekité pa na yo. Parce que ça na batu oyo pelelo a beaucoup marché ba voisin. Ozola ndanga yo beaucoup marché ba voisin dans le sens où peut-être ba adopta ka yo, mais après avoir quoi adopté yo, vie ya muto adopta yo ekité pa na yo. Ça c'est de un, de par le sang. Et on des exemples. Et Yami Balé c'est de par les noms que Moutouako a hérité parce que na kombo bazoko identifié directement, oui réellement, du fait qu'Azaka Bamba, du fait que Azaka Bamba, du fait qu'Aza, c'est par le nom là qu'il y a Bimeli, Aza l'origine ya Batouya, ya Boye. Et bien aimé dans le Seigneur, héritage Oyo, nazo que nous rappelons que na 100% ya vie à Moutou. 80% Moutou a vivre ka vie à Moutou qui influencé na héritage ya famille na 80% ya vie à Moutou qui influencé na héritage na vie à baboti na il y a une émission passée na pesa que le verset il y a Job chapitre 8 verset 8 là où la Bible dit interroge ces des générations passées. Regarde quelle a été leur expérience. Sois attentive, la Bible dit, sois attentive à leur expérience parce que expérience d'abord permettre de comprendre que tu as hérité une vie. Attends, tu dis mais il y a une vie. Le nom a refongolango parce que bande ko belé ba holanda nga biso to ndimela Christ, il y a plus de condamnation, il y a plus de condamnation mozo balaté le quoi maman nabino ou divorcer le quoi maman leki nabino ou botina mibali 4. Papa na bino pa botaka na basi 3 les héritages papa na bino atikeli bino sko ilandi bana basi bo vanda na mabala te bien même il est en lukanzambe vina yo fongwama papa na bino azoka musala atikala ka maboko pamba printemps bino pe lelo bozwa misala ba porte fongwama mais lelo remarquer que vino e marché sous-té à un certain niveau vie est bloqué au sombara le pan moko bolo baka na tonga na vanda ta famille na aider bato lelo oyo ba bloka yo misala etikala inachevé. Mutu mususu pe ya kindoki ya mibala bima lobake lupango wana ya sombaka ngo avayo bobandi ko samba ozangi pe mbala moko na kimia tala monde kindoki makambe ko sala. Et bien aimé dans le Seigneur biso tout ça na 21 jours extrêmement dangereux contre les héritages diaboliques. Qui a construit cela? Parce que tozo détruire yango nanya ngwa kenda ko tonga vie wana ya ke famille na bino boko lela bana te yo moko na no sunga mama na bino te akufi na vie ya pasi lelo bana yo zo bota déjà zo sentir que bakoti na lo yenge zo comprendre ta tozo sela bango bo frando bonde la pona bango mais vous sentir que bana o vraiment ndie na maîtriser bango te héritage diabolique yo ki te bible zo ba que les enfants sont un héritage bazar récompense nzamba pesa ka mutu. C'est pour dire que dans le monde il y a ténèbres ba ka pe ba poser héritage ya famille likolo ya bana bien aimé dans le Seigneur musala oyo. S'il faut to lukato détruire to lukato bananya construire. Ce que poto bananya construire photo les garanties la prophétie.
yango moni na permettre bande ko so bazolanda nga pona ko yebisa bino ke à partir ya 22h heure de Kinshasa, 23h heure de Kinshasa, 0h heure de Kinshasa, 1h eza ngonga oyo intercession zo bondela eza moment moko malamu oyo yo mutoza na posa ya prière. J'ai dit bato bana posa prière. Ici je ne parle pas seulement na bato bana besoin professeur kola ponanga ba osakola pona yo mais so luki nzambe te ozo solution comment? C'est ça les chrétiens. Après les mêmes personnes à luki ba sakola pona ye ba sakoli pona ye andimi wi makamba sakola pona nga yango na omona luka délivrance à luki te les mêmes personnes na lobi bandi lo ba makamsusu. Voilà pourquoi na kozala tellement concentré na 21 jours oyo na bato so bazana besoin à prière. Après prière to kozana besoin à prophétie qui a construit cette ville là. To ko détruire en autant to kozana connaissance ya bino uta wapi. Pour lobby, tant on a salé mission à Kinshasa, à na ba chaîne ya Kinshasa, je prophétisais en ligne, bato babande ko benga na téléphone en direct. Ndeko zo benga papa nga na mona neti batikela nga vi moko boya mabe mais ka sur place na yebisi nga menzamba zo yebisa nga likamba bilima mai, o yebi histoire bilima ya mai. Oh oui papa bilima mai na yebi histoire wana tant tozaki na mboka bazo me mabiso na nganga moko na mai, ezaki une façon ko sokola biso balobaki ke bilima fo batela biso poto za bana ya na kotanga komba famille wana te awa parce que ils appellent famille moko ezala na pouvoir. Bien aimé c'était en direct na télévision. C'est pour dire que ça na babiloko mususu bokenda ko hériter de par les parents de par koko oyo lelo eza blocage munene likolo la vie na yo. Batu oyo yo leki na mayele ba progresser yo na mayele o progresser. Batu oyo leki na ba diplôme ba oyo leki ba progresser. Ba bazana ba diplôme. Bien aimé dans le Seigneur, vie na yo za wapi. Nanya koza la o réclamer au vivre héritage diabolique. Ezana bana basi belé bazwaka mabala yebaka te libale kokufa. Ezana bandeko belé ba holanda nga azwaka musala bi azaka na salaire bien ayebaka te ke un jour musala wana bako réclamer nga ekwe ipe kufina tikala maboko pamba. Yango na bisaka bana na Nzambe. Ezana ba bitumba mususu kina nokuta na ngote tika orgueil. Wana suba mate ya nini wana. Biso tozana na bakati ya condamnation te. Ezana bilo musuna nokuta na ngote. Tuna bato bakuta na ngo bako yebisa yo. Mala muso zana oka mutu moko na omela na bière na pour stabiliser vite o bani noko ko critiquer mais bien aimé ko critiquer ça la bien pour likambone ko meliote ba o ekomela bango ba yebi douleur ba o bazo vivre héritage diabolique yake vie nazo mener o eza vie moko boye na mona ngwe pa mama na mona ngona ba parents na mona ngona famille yake famille mobimba o moni pe boye bato ba débrier ba voyager ba sali pe ba misali kende liboso e kepe liboso te Zamela la pambola to fongoli premier verset biblique. Bien aimé dans le Seigneur, au cause de Mukanda et lamentation. Lelo nazo utiliser Bible moko za Louis II parce qu'il y a souvent la Louis II. Bible nazo utiliser lelo. Français est un peu différent mais on comprendre parce que yo yebi français ko le kanga nzamba pambola yo. Lamentation chapitre 5 verset 7. La Bible dit ceci. Nos pères ont péché. Ils sont plus là. Ils ne sont plus là. Et c'est nous qui supportons les conséquences de leurs fautes. Des esclaves dominent sur nous. Il n'y a personne pour nous arracher à leur pouvoir. Nous risquons notre vie pour chercher la nourriture à cause des attaques provenant du désert. Bien aimé, ici la Bible dit babotinde basumuka, babotinde ba bebisa ba vina bango, babotinde ba kanga ba vina bango. Biso tozo supporter ba conséquences. C'est pour dire que ba conséquences ya ba makambo batu basala ekitaka likolo bana donc eza lokolo héritage. Papa na bina somba ki mapango atongaki, siko soka azate responsabilité biloko wana nyonso komi bino. Bino bana. Ndo monisco lelo ezana ba nyongo musu bo futa ya mulili bando koti libalo zo kufela bana bando zo bota bana bakizengi bana musu bazoloba te ozo comprendre to eza nini donc héritage diabolique ezana kata ko influencer vie na yo même mbuma oya yo moko zo bota même misala na yo kende liboso te vie ya bana no ezala bloqué bien aimé 21 jours d'abord eza ya prière moko ya kosakana nango te eza 21 jours ya de fortes prières ya que tozo bonde la 12h to bonde li 18h à 19h tozo na prière bande ko surtout que tous papa nga na sala kaniti ba lero pesi 22h 23h na ko bengote na lero wana 12h 13h 14h benganga 12h 13h 14h ti avant 18h na ko ta kilt benganga ba lero wana nazo bonde la pena osakola likolo na yo pour na bande ko na ba 23h01 par rapport à mboka na za papa na za na besoin na zo repos pour lobi na tonga ki ne musala numéro ya ngwana soki nzamba convaincre yo si le Saint-Esprit convaincre te ko bengate nzambe na lo pambola so le Saint-Esprit convaincre yo on est disponible à ko bonde la pona yo. Tika bien aimé dans le Seigneur, te font la Bible. Nous qui supportons les conséquences de leurs fautes, des esclaves dominent sur nous.
Bien aimé, qui sont des esclaves? Quand les gens vont supporter les conséquences de leurs parents, il y a des basala ya ba vie ba tekela bino bokomi ko vivre est-ce héritage ya ba mabe na bango. Maintenant la Bible dit si les esclaves dominent sur nous, esclaves et anani. Tout le monde qui sont païens là sont les esclaves du diable. Ce qu'on s'occupe que ba païens bazo dominer likolo na yo mwana na nzambe. Bao bazo bina na ba boîte de nuit facilement bazo lokota bazemi facilement bazo boa ka na nzila wa chaque jour soko tele na ba télévision Kinshasa ba boa ki mwana yo kanyi ma kolo bonde lo sali bo franza mbasali Kevin na yo fongwa mi okoti libala mama 8 yango zo bota te yo zo la ngana mission pasteur moko azo bisa yo ke délivrance ko luka yango te so akufelo ne kulusu mama ko bota cha foi cha poumon cha mipanzi cha ronyo Nzambe na lola o bandumba ba ozo bana ba bwaka na balabala bana ba okoma ba fazer yo na ndaka libala o botate des héritages parce que maman na biso asalaka ba makamoko boya zo ka ba poma ko bota neti Sarah zo angwe landa sko Isaac sko ya yo peza bongo entre temps kuno zo ba que je confesse Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé o eza prière ya destruction des héritages. Même vie a pas si besoin vivre ba complications financières ce que ça même vie ou eza lié na famille à moi si na yo botele mana prière na ndako à partir ande bo landanga lelo botele mana prière na ndako même ce que ezali ki eza influence moko diabolique na côté ya famille ya mobali na yo maman botele mana prière ou eza prière ya ke bo simba ni tango bozo banda prière wana ce qui bo moni que possibilité ezali à partir le 20 mars à lelo ne bo la pardon le 20 mars lelo pendant que bo landanga bo benginga na prière papa biso to bondé les gens na papa ah et tikaleka yo prophète bondé directement j'ai pris pour vous si Dieu me parle nenga lobela kanga directement orienté bino na oyo nzamba lobela kanga je fais pas quelque chose na sentiment to na volonté nanga je fais ce que Dieu me dit nzambe la loi pambula bino partout bozo landanga les esclaves dominent sur nous les esclaves bazo dominer na vie ya mabe bazo mabala yo na prière na jeune libala ezate 40 ans ngoyo mwana te ndakuti bato ba otambola na ba drogue na miyibi ko sala ko buka ba maison bato ba boutique ko kota ba mafia ko sala ba biloko mo mulili vie na bango zo progresser ba percer ba otangisa bana na bango yo na vie nyonso ya stabilité na luka na mutoki na ngada yebi musala na ko yiba te oya yo vie za bloqué pona ni héritage ya kindoki na bango ya famille na bango ata yebi musala ko kende liboso te mais bien aimé 21 jours à délivrance yi oyo wapi na zana besoin que tango to ya na ba témoignage jawa bato batala ya yo pe témoignage le kande to l'extrait ba témoignage ba ndeko bazalaki ya nini o mukande simba tenza mbapesi mukanda musala simba tenza mbapesi musala olandaki ba témoignage bien mais nini ko compliquer nzambe ponga na obenga idée des impossibles na ko présenter au butumo idée des impossibles na émission awa na la voix céleste nzambe alola pambola bien aimé dans le Seigneur Bible zoloba que il y a personne pour nous arracher de leur pouvoir nous risquons notre vie pour chercher la nourriture bien aimé oyebi passi tant to lobela passi passi eza partout ma attention ba passi yango ekeseni eza na mutu mususu eloko olia si abosana na mutu na ye donc akokoma na boutique moi s'appelle ne lamba combien 60 € azongi na ndaka zumbo ngasombi eza na bato mususu otambola o raisonner na olia nini susi nezelo musute na olia nini yango bonita nzamba opesa yo luka nzambe kanisa pe bato mususu tika ko critiquer bato bazuite on ne sait jamais dans la vie oyo zo vivre le yebi ko vivre l'obité parce que mokile baluka na minute réclamation petango ebeta ke yeba na raté et beti yo zongi muto za la raté. La Bible dit nous risquons notre vie pour chercher la nourriture à cause des attaques provenant du désert. C'est pour dire qu'à chaque fois bien aimé awa tozolo bela le lenge wapi Jérusalem ezala qui attaqué na lamentation de Jérémie isolo tozolo bela c'est Jérusalem pendant qu'ils ezala qui attaqué. Et bien aimé dans le Seigneur Jérusalem o mboka na Nzambet ba risquer vie na bango pona lipa chaque fois ba koluka lipa attaque. Bien aimé ozo remarquer na vie na pendant que na oloba awa na zoka molimo na Nzambe lobi na ngana loba likambo pe na bondi la pona bato apropa likambo oyo esprit moko ya ba attaque ya destruction kota kana vie na yo so bandi likambo na yo fiançailles boko makana eta moko bo esprit mo yebeti pan fiançailles yo kufi obandaka voyage na yo bioko sombi biloko premier tour teki deuxième tour tango mona mbongo linge mata so mekika tour mususu tango zonga pa likambo febeba okobomba mbongo belolo bina osala nango voyage na osomba lupango so komika pembe nyosala ba pa likambo donc un esprit moko a destruction yaka na moment nyoso za kozo construire eloko moko bandi projet moko esprit wana yaki bebisi bien aimé dans le Seigneur prière ngoi
nazo sakola pe na bondi la likolo na déjà en direct awa bo ezana bande ko mususu bon je aza malade ayo kanga mako simba téléphone abengate je vais déjà prier pour toi en ligne ici na bondi la pona yo. Et bien aimé dans le Seigneur, 21 jours de prière, destruction des héritages diaboliques. Nous risquons notre vie pour chercher la nourriture à cause des attaques provenant du désert. Bien aimé, ah oui, c'est là qu'il a lamentation de Jérémie. Mais je m'aimerais bien que bien aimé tout soit inversé. Oui, qu'on permette ngana yo toko na titi di prière. Tout soit bon du fait que na lobeli les héritages par les testaments. Tout soit nous Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Zoango rapidement bien aimé dans le Seigneur. Nzambe na lola mona yo bisiko zolandangai. Nzambe na lola pambola yo. Na titi da prière, zalaka na titi da prière. Na bi kezala bandeko to babenga nga papa nga na zaki na titi da ofukama. So ofukama ki zala ofukama. Tant na aussi nazo bondela pona yo dans 5 minutes. Pour clôturer. Hébreux chapitre 9. Toujours verset 18. Bien aimé dans le Seigneur. Nzambe na lola apambola yo. Et pas nanga na ba version mosusu et pas na yo il y a peut-être 17 16 18 mais pas nanga la Hébreux chapitre 9 verset 16. La Bible dit ceci: en effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament n'entre en vigueur en cas de décès puisqu'il n'a aucun effet tant que le testataire vit. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, Bible ezolobaki ezalaka nécessaire ya koyeba liwa ya mutu peso ki atiki testament. Nzokande héritage etikala na testament. Nzokande même pona koyeba vie ya baboti na yo bien, on peut que regarder totalika yo. To yebi déjà vie ya baboti batikela yo. Mais si la Bible so kiti muke zolo baboyi. Testament ezalaka na valeur te so muta combien on va vivre. C'est pour dire que nengo zawa no koma testament ya ndeba okabola biloko mukolo zalate, mais tant que tu vis testament il y a na valeur te. Ezokota en vigueur. Ezozo valeur le jour où ozokota mabele. Bien aimé dans le Seigneur, je profite de te dire quelque chose ce matin, ce soir, pendant que tu es en train de me suivre. Le lieu le plus riche au monde, c'est le cimetière. Voilà pourquoi qu'on permet de traiter le monde qui a famille na yo cha mutu na yo nasi. Ya ki okufa na mubesu ndengo za nko aboué. Na bane belo botia mike mike bazui na vite. Na nya boko la bango. D'abord awa na famille na bino oza envie boyo kana kati. Mama bondela ka pona mobile na yo. Frère bondela ka pona mwasi na yo. Le lieu le plus riche au monde, ils ont la cimetière. Parce que dans le cimetière, au kokuta bana basi ya mayele licencié, gradué, batitre nyoso azwa. Akota mabela tikala ko salela mayele na été. Au kokuta ba homme riche na ba projet à ko changer même mboka. Bakota mabele na oki même na posa kotanga kombo moko. Na mayele nyoso azaka nango ba kotisa ye mabele. Atikala ko salela ta mayele na été. Le lieu le plus riche du monde, c'est le cimetière. Et mayele nzamba pesi yo courage nzamba pesi yo obatu ba yebela ona famille que yo ko échoué même à cause de courage. Bien aimé, ba héritage à mulili ekozala, ba loi mulili ekozala, mais la promesse de Dieu en toi est plus fort que le loi et le loi et les réclamations, le loi et les héritages diaboliques. La promesse que Dieu t'a donnée, bilaka ya nzambe katina yo. Bien aimé dans le Seigneur, la loi, Jésus-Christ ne pouvait pas être souverain sacrificateur parce que Jésus-Christ n'est pas né dans la famille de Lévi. Les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs c'était de Lévi. Jésus-Christ a beau terminer la liberté à Jida, mais à cause de la promesse, il se retrouve aujourd'hui souverain sacrificateur. Bien aimé, loi et balouki. Promesse Jésus est longue. La promesse de Dieu est plus forte que la loi. Il y a moulili, il y a oba loba, oba établi ça. Plus que même les héritages diaboliques à Kindoke Batikila Bino. Parce que nous aussi, nous avons notre héritage qui est la croix de Jésus-Christ. On a présenté, on a boutou na midi, na tongwa lopanda kozo landanga, qui à travers 21 jours de prière, la croix de Jésus, l'héritage, et côté les mananda kono likola vie à banano bazolo bate, likola maladie, likola fibrome, likola cancer, likola maladie, nous sommes compliqués vinayo. Mais je prends le dernier verset pour que tu fungola rapidement. Galates chapitre 3 verset 6, Galates chapitre 3 verset 18. Tangango bien aimé dans le Seigneur, Galates chapitre 3 verset 18. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham.
bien aimé ce qui loi et kokai koya na nzela ya promesse. Mais c'est dans la promesse que Nzamba accordaki même Abraham. Abika bulamu ya Nzambe, abika ngolu ya kozala père ya multitude. La promesse de Dieu en toi, plus fort que les lois établies. Mais il te faut chercher la délivrance pour que la croix de Jésus était le maloko la liboso na yo, parce que Bible zolo ba la veuve de Serepta azalaki na farine, azalaki na huile, makendaki koluka des morceaux de bois qui est la croix de Jésus. Ozola ndanga na butu alelo papa na mayele, papa na kitoko, papa na zana comportement malamu, ezo ya telibala, papa na zana ba diplôme, j'ai le courage nazo bunda ça va commerce zo échoué, il te manque que la croix, c'est notre héritage. Nzambe la pambola yo bien-aimé, et sa prière il y a délivrance des héritages diaboliques. 21 jours j'étais présente nazo sakola pe nazo bonde la likolo na yo, et bien aimé na butu ya lelo bisiko zali nazana besoin otia kaka mutu na yo nase Simba télévision zulanga mwana wazobela chama boko likola libumu zwa ba dossier na yo Simba kate zwa mikanda na yo oyo balaka yo zwa ba dossier na yo bazo kotisi zo Simba te obwaka ngunda bien aimé Simba dossier Simba papier na yo j'ai pris na bonde la likolo ya vie na yo. Dieu de ma vocation, Dieu de mes alliances, le Dieu des impossibles, le Dieu qui m'a apparu. Na bonde li likolo ya papa mama landa kingai apesa kinga te confiance ma pesa ki le Dieu qui m'a apparu. Butu ya lelo malade kindoki, héritage diabolique lié de par la famille. Oyezo compliqué ya botate, misale simbate, vie ya bane compliqué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et libérer ndakol, et libérer misala na yo, et libérer longi na yo, ya kebalati so masque de vieillesse, nyo soko sale ko simbate, héritage ya mulili ya mabala ya butu, ya ba mari de nuit, ki na moi boko zo mabala te, oyezo ka usa misala, moto na Nzambe pela, au nom puissant de Jésus, pendant que nazo déclaré ao, bisiko lali na mbete hôpital, bisiko fani na salon, na fauteuil na yo, loboko na Nzambe simba yo, loboko na Nzambe kota na kati ndako wana, otele manakati maladi wana, myomo wane bunga sideli mona nzoto na yo, au nom puissant de Jésus n'a déclaré miracle en Zambé ya Efrata. Moinayo Zambé na lola apambola bino partout dans le monde ba obolandaki émission oyo dans la voix céleste oyo ngai prophète Marquis Efrata na ki ko présenter au Dieu des impossibles ce que olinga pe ko soutenir émission oyo ko futaka yango e ko zala malamu Nzamba ko pambola oli sou makasi intercession ko bonde la sou makasi likolo na yo okomona loboko na Nzambe parce que zali moko ya lolenge oyo ko permettre bande ko musuna ba faiblesse na ba maladie ba trouver loboko na Nzambe numéro yango na Nzambe na lola apambola bande ko so balandaki biso partout dans le monde. Nzambe na lola pambola yo mama Marlène na kati ya mboka Paris na Rehoboth Mobimba Dieu des impossibles akanisela na ba sacrifice Nzambe na lola bossa na binote partout bolanda kingai frère Coco mama Jili Muyaka Nzambalola apambolo mama Thérèse na Chine amen. Bolingo 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 papa bolingo ezayo amour ezayo mapendo ezayo bolingo 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 lolango ndeyo jinanga ndeyo love ezayo zola ndeyo bolingo nangao bolingo bolingo ya moti bolingo bolingo ya mabanzo bolingo esala ngai bolingo ekomisa ngai moto bolingo 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 na yo azali te oyo alongola soni na ngai azali te oyo apesa ngai kimia na vie azali te oyo apesaka ngai esengo azali te o mapendo